Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo malelo na maso mazali koleka la République démocratique du Congo pe tokotila biloko ndambo ya mongoloto ya ba video na tina ete ramener biso na éveil patriotique pe tosumbiti na makanisa biso sika moko pe na suka soki régie ko pesa biso peza mo ntango tokotila bilo moto la liboma nini azali koloba pe valeur ya République démocratique du Congo azali bongo kobotangisa biso soki liboma lobi boye ba ete ntango na Nzambe ezali bongo makasi mingi po ete leki bobele mokolo na lelo alamuki pe azali ko prêcher pe ko yebisa ba congolais ete valeur ya mboka la bino po mboka la bino ya liboma paradiso bokola na yango awa na océan du Congo pe tokosimba mwa mawa na mayima pinga la biso surtout la police déontologie ezali te échec total esengeli nyonso to revoir ya moka kanela ete ko mo sala bilo ete nyonso ya Congo ezali ya ko revoir nyonso esengeli to bomisa yango pambate bayiba police batangi penza misala malamu te po ete mosala ya police ezali ko battre la police na ko battre la peuple population na miloko bya bango kasi bayi police la biso bali bongo miyibi bayi ba police la biso bali ko ya intimidation bayi ba police bazali bongo lolenge pena to zali ko yebate yango to li esengeli nyonso to revoir kasi to ko bomisa yango ndenge nini pour s'abonner massivement à la chaîne de Libération Océan du Congo et pas au bon décédé de solo et solo pour solo et aussi pour la vie. Bande ko baladi awa émission ezui ezali bongo branche moko to tia na chaîne de Libération Océan du Congo et pas auto za bongo ba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka to bela kamoto papa le moto tete zipisa misala ya letamo et l'état assassin. Awa to analysaka ensemble, to mobilisaka, to sensibilisaka, to concertisaka, to salaka moment éveil patriotique, to longolaka peuple congolais la molema, et pas on tout chaka to lona nzete po ete to binga ya malamu, et pas on tout salaka bongo mosala ya Jean-Baptiste mama Kongo, nzambe ya batela bino bana Kongo nzamba za na bino, esika on to zaka bongo basinzili. To bela kandere to bela kamikona mikolo ete mboke ezali mabe to telema to mondele ko wa biso et pas wapi to telema ferme fidèle ko la bakoki pour le mosala ka liseko ya République démocratique du Congo et pas otomo kondo la kamalo ba koko la biso élaborer ko la biso péché fouiller les semi place que la mer passe et la montée religieuse popo et comme la bongo diagonèse maman Henrika Montana apese tronde na mboka ya Anita Babe il faut que le moto pe ba na mboka ya ba mama mission kabo ya l'impression vidéo mbote mona mboka mbote pourquoi ko expliquer ba yimboka bazotala yo nini ekomeli yo na mokolelo à partir de ça. En fait awa tozana na commune ya Masina précisément à quartier Mapela. Et là, moi, comme il y a des victimes d'agression policière, vers 5h, 5h23 minutes. Bien, moi, boyebi, problème de transport, il y a vraiment dilemme. Donc, il y a là pour le transport. Soudain, tu as des policiers na balabala, nanzela. Le but, c'est se présenter, na brandir la pièce d'union sur l'identité, la carte d'enseignant, carte d'électeur, comme la pièce d'identité. Tiki nga pena kende mais soudain ma okati na bango abia kende te azungsinga kana sima akanginga lokwa moyibi ba menote ngai ba ni ko agresser ngai jusqu'à tel point que bango nyonso ba bousculer nga na libulu vike na kitima be na libulu na bukani mpo afemir. C'est ça yango na ko se retrouver a tant bakanga ki yo saki mobulu te sûrement pas na osa mobulu ndenge nini bango baza ba agent de l'ordre. On peut expliquer aux téléspectateurs parce que dans Obakanga qui bazaki en tenue tout en tenue civile. Bazaki na tenue te. Bazaki une affaire ya ba 6 personnes au bayaki vers ngai. O bazaki na sima bazaki belé. Mais moko kat na bango bazaki na tenue te o banda ko justifier ye que aza policier. Misu bazaki na tenue moko likolo na salati pantalon ordinaire. Misu bazaki na ba culotte, alati culotte na la gomme na ye, likoko to benga la gomme. Na à deux fois quand Julien mon policier va tirer quand on bazaki na ba tenue complète ça bazaki ka mi balé bazaki mi balé et sili bon ne se batika bazaki vite tango kimi mbango okekuya na libulu bayimboka bazotala obukani lokolo loboko to bukani na bukani lokolo na bukani kwisi
moko babengaka femur nde bokani bayimboka bazotala yo baautorité bazotala yo message nini olancé na baautorité ya mboka message na olancé pa baautorité ya mboka eza ke eza eloko ya sika na aloba te eza eloko toloba mbala ebele bamekana korevoir police parce que moto atiaki loboko ngai nga azalaki juste un garçon ya 17 ans nayebi très bien nakombo na bisika fandaka alors bazwi moto ya bongo baotambola naye na nzela akomi mpe agent de l'ordre. Donc l'État veille sur ça, le recrutement d'ailleurs ça là sur la police. Azo confier nani des responsabilités peut charger au battre la biso population et la biso. Mais ça n'a pas fait ça vraiment yamani. Merci. Police. Merci beaucoup. OK. On a bomoni elenge mobali azali bon komanda kisabino lokolo boye lolenge kani mambi manene makomelaki wana misala ya bala police la biso wana misala ya la police la biso basali bon ko détraquer ko bebisa ko boma mboka na tous les 24 ou 24 provinces na biso ce qui commune na biso ville province à Kinshasa passe pe mawa passe nazali ko yebisa biloko la Congolais ko kaka makambo te tala bilo moko bola ndi explication misala nini bazali ko sala bali ko ramasser bato bazwi bana bango ya ba di progrès ba meli bangi ba 17 ans ba 12 ans ba tie bango kwa éclairé mboka nini ko tambola lolenge boye sika tala mona wana na kubokima tala eloko komeli yebeli botale ya kolela pona nini na kati ekolo biso moko to ko zo kimia te pona nini ba ikongo mani ba ko makola ba paya nikolo bango moko to zo déplorer makambo kasi lokolo za gouvernement sanguinaire gouvernement ba sasa gouvernement ba détourner ndomoni malamu ko musala te kasi bande ko langai zombe akotika ko mote lo sako boni sisa foto mo le mpaka bongo ko papa ko ngo ba iso lenge lo sako la kala ke mo fa ko kina metele to to makalo to ko Congo ezali ya biso Congo ezali ya biso losako nzako bafola nde tungia nzako bafola nde tungia kabuya fille yo te monsieur Kamere ozalaki koyebisa biso fandi ona yo na vidéo na wana olobaki que nous avons des cartouches. Et je vais vous dire, nous avons des preuves aussi de ce que nous sommes en train d'avancer. Faut pas prendre les Congolais pour des idiots. Monsieur Vital Kamerhe, j'ai grandi avec toi. J'ai grandi avec toi. Nga mutu na komisa yo. Na deuxième CO. Na Institut Ngemba. Ex-Institut ya Kangundu. Na Kikwit. Ton petit frère Patrick, il est né où? À Kikwit. Ta grande sœur Foura, on était avec elle où? À Kikwit. Et ton petit frère qui a épousé la fille de Ngalasson, à Kikwit. Tu as habité sur Avenue Tabora, n'est-ce pas? On était ensemble, on s'amusait ensemble. Le moment venu, je dirai qui tu es exactement. Je ne le dis pas aujourd'hui, mais je dirai qui tu es exactement, Vital. Le Congo n'est pas un jeu. Le Congo n'est pas un terrain de jeu où on peut venir s'amuser sur la vie des gens. Bosakani mingi na bazaïwa, bosakani mingi na ba Congolais. Bobenga ba Congo bolingi bobenga. Nakutu Congo na komango na ka. Congo. Bosakani na ba Congolais mingi. Boyibi nkita nyoso, boyibi bomengo nyoso. Et comme yabino. Mais eloko bozo comprendre te. Immaturité politique eza na bino. Immaturité politique. Parce que bozana bino kaka ba commerçant, boye ko yiba, boyibi, boke ko somba. Biloko nyoso boyibi lobi boti kango. Mais ceux qui votali bien ba Congolais nde ba sekaka bino. Ba Congolais nde ba sekaka bino parce que vous savez l'autre.
À moins que bokende kaka ndenge bozo sala botongaka bisika mosusu. Botongaka bisika mosusu. Monsieur Vital Kamerhe, vous êtes très mal vu par les Congolais en général. Et accession na yo na parlement cette fois-ci. Et vous avez la poudre. Baril la poudre. Oyo, vous pèsez les Congolais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on a parlement, on a l'élo. Vous avez la majorité, on a. Ils ont baril la poudre. Je ne pense pas qu'une année sera de trop. Je ne pense pas qu'une année, je pense même qu'elle sera de trop. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Botali ba Congolais ba komi Congolais ba sakanaka na été. Atikelaka mutu tant. Mais l'air à roya beta tant. Ne beau comprendre. Kalamini te beau comprendre que Congolais azanani. Oh bosi bozui, botiena libanda mboka. Mais il y aura des gens qui vont venir dans ce pays. Oyo bako kendo boto labino oyo boche libanda ya mboka. Ekoma ya mboka. Omoni makambo yango mutakota na pouvoir atika bilembo oyo ezola kisake na lekaki awa tala biloko na tiko sala pona peuple oyo. Akei ba beteli maboko. Botala ba Jerry Rawlings na Ghana. Atambola razo kendo somba na ye, bato ba beteli maboko. C'est un grand président. Thomas Sankara, Akoufi, mais Kombo et Tikali, dans la vie, Tika histoire a bien, Yabozo Bate. Bondumba na politique, Oyezo Salema, Kuna, il faut cesser. Et ça c'est que. Bano kolanga bolandi vidéo ya ndeko wana zali komotomboka kolobala metali Vital Kamerhe. Merci Nabilo Banso ba obosolanda biso, merci na ba oboza ko s'abonner. Bande ko s'abonner massivement. Vous avez l'émission du début jusqu'à la fin, jusqu'à humblement de roi de la presse congolaise. Vous partagez l'émission, vous likez, la publicité, on a dit, c'est absolument quelque chose pour la libération, papa Michael, maman Célestine en France. Tout à la émission du début jusqu'à la fin, vous avez une équipe pour la terre. États-Unis, vous avez une équipe pour la terre. Un jour, Congolais Zolobaka, un jour, Bozo Sekalelo, Lobi Boko Sekate, un jour, Oyo Bozo Lona Boko Buka, Galate, on se manque pas de dire ce qu'on aura semé le monsonnera. Oh Bozo Lona Lelo Boko Buka. Oh bozolo na lelo boko buka parce que Congolais nous sont souffrir. Congolais nous sont tous kwama. Congolais azana passe big Daniel Ngenda la masona bana na Londres. Maman Mireille à Canada na mboka jole ki yedi. Pesa na lefu na ngoto na mboka nga boko zimbote. Poka ile grand professeur Achille m'avait demandé na Mireille ma. Allez nous que monseigneur sur le colonel wa moto prêtre. Tout bundé la mboka. Ozaba mécène, ozoka ba mbongo to ba nécessité. Naoki mma bandeko bo babenga bamose atotiki musique ezonga na poto. Mais biso bato to bundela mboka to bundela mboka. Quelle désolation. Pas c'est ça na mitopa bito kosani. Baba bandeko na biso ba Congolais. To koloba nini baba bandeko na biso Congolais. Eza mabete musique beta poza musala bamba za usala baloke mbala. Kasi bandeko na biso balanga nzembo. Vous êtes aussi des Congolais. Kokanga to ko peke c'est ça dans le côté conscience la biso ka ke sala. Conscience la biso sala. Tout bundela mboka c'est ça la victoire te. La mboka mendele. Bozo ke le bozo se pesa bango. Mais mboka no to bozo mona ngombe. Un Congolais na katia Kinshasa c'est incapable. La bozo mata c'est incapable à côté concert de beta ba 200 ba 300. Bato baya ke ça couche moko. Or, il faut se payer sa musique partout.
il faut musique ya bino ba congolais bazala ba consommateur nango po bango nde ba défendre la bino bango nde ba soigner la bino mais baza incapable ya ko vivre malamu tant bozo bete faut bo dénoncer ka biloko wana tant bozo bete musique ya bino faut bo dénoncer biloko là parce que vous êtes des congolais bozali ba congolais bozali ba congolais o demba o bozo bete zali ya mboka la bino rumba ezali musique ya ba congolais mais bozo koka ko valoriser yango te. Pourquoi? Parce que interdiction moko ezali. Pourquoi? Parce que bozali na kati ya boumbo quoi que bozo sala makambo na nyoso bozo vivre te bazali ko traiter bino ba incapable ba incompétent bozali ka bato ya masano ya bière ya basi ya misolo pamba te boko yeba ko bundela ko biso te mais biso nyoso esika nyoso tokozala ne fils que message moko la désolation ne fils que message moko ele kakata mbozo beta ya ko déplorer makambo zo sala na mboka. Félicitations à toi frère Paul tango zo kende wana nzembo ya ko beta est la biso nzembo ya ko betaka avant musique le banda est interpeller conscience no bana bato sengeli ba telema nzembo wana pesa yango ekoma lokola hymne national. Mais mitema na bilo mabe okokanga yango ochango na ba plateforme na opo efuta ka ombongo ezali nzembo esengeli to sala ngo ba promotion na ba couche nyos parce que ezali ko pesa biso mawala makambo ezo sala mabe étranger bazo gouverner ba étranger bazo zo ba poste stratégique ya mboka tokolo ba lokotane parce que moto mopaya yebi lokota na okoleka yo moko bande ko ngai vidéo kabu ya lompesa. En réalité, on a pas part fraternité, on a pas original. Mais tozo vivre Sony pour nanine. On a donc ezaka béton ya quoi? Tala avenue Kabambar. Est-ce que yende muto achala ngo béton? Avenue presque Savubu de Bongoloti kuna na presque Savubu. Na Victoire. Yenda sala béton. Mo il faut ko benga mobutu béton. Donc et l'autre côté, ba biloko ngo ya lukuto asalo na chango yo. Ezana ba fissure partout. Pour nangana za muto moto. Tozo kemba koleka. Na Tshisekedi na Kabila so lobi Swahili bana moko batikio mais soki na Tshisekedi awo o lobi linchiluba bako bando finga mama na yo tina koko ya bota ko akota mama na yo omoni c'est très grave c'est très donc nous gémissons nous groupissons tozo kemba ya kosa on a le beza pas mususu bazo ba on famille présidentielle est-ce que ngana sa famille présidentielle eza naza bien sûr mutu ya munoko na ye mais naza famille na eta ba famille na ye bazolia bazon voama mais biso zéro et ben là bato moto so moni atingami na moto c'est-à-dire que ça te que koto yo les affaires esthétiques te azana ba poto na simawa donc moyen te nini ko vendre mingi na moto eza Sony na ba braza na ba pays mon frère ba jeune wana ba responsable parce que nous vivons tozana ba consivensi mais ba ya niveau moko raisonnement c'est pour nini tozana ba pays mosusu ba pays voisin oli na tanga ba kompo ba tan ezati ba pays wana moto ezalaka te neti na Rwanda neti na tolo bata Brazzaville awo Brazzaville tozana ba yakata moto ka ya personnel mais ba jeune na bango ba vivaka ndenge nini parce que bazana ba responsable otangi niveau osukela wana ba encadrer yo babi oyibi okoti prison awa yi bandengo lingi ba oseye le côté nini béton bon sentiment ba kuluna cravate oyo bakosa yote neti boy nakolo pape na lebi anglais na lebi français na lebi swahili oyoki mais kikongo ndena lebi te yo kana minoko nyoso wana ata olobi na Congo comment trouver le travail il faut qu'un des chefs couche avec une de tes tantes hein moko ya bakonzi a coucher na mama leki na yo makulutu na yo pendant rapport sexuel ndeko loba tu ne peux pas prendre mon petit frère au travail alors quel est son nom pendant rapport sexuel au moins j'ai moko un insensé à côté na bureau au chef mais mutu zéro nin azwa musala au travers les lits au travers les gémissements et travers ma grincement dedans ya mama kulutu na yeto mama leki biso bisuko na ba famille na biso bandumba bazate oyo bakobi mana bakonzi ça dit c'est comme ça tout ça ka ba chômeur tenez le route bazana comportement tozo vivre un moment tozo vivre dictature lente oyoki tozo na dictature ya makasi mais na ndenga cessé omoni na oyo na ebit komona ngo isuta omoni na ba planche elo nyama moko arrangeaka so arranger makasi aussi mi planche boy ekei nde dictature tozo nango donc ozana droit au nom de démocratie wapi tozo na dictature ya makasi koleka ka eloko ya muke voisin linga chaka mwa béton ye kaka et pourtant tozo na pouvoir les ascendete
ministre aza représentant direct ya président tokende boy ataka moji kablo moto alinga sala oh non faci beto oh papa soki batindi yo au nom du président, tu dis, mes chers amis, je suis venu pour ériger ces ponts au nom du président. Bah comprendre que j'ai des atindi. Mais comment est le côté na yanien? Comment bongolo, comment pont ya bongolo? Ah, qu'est-ce que tu vas dire niveau 7? Niveau C. Nyo so kaka ye. Leki bonga ye leki. Faut que benga munition nani? Métier noir. Arrête expliquer bino ki bonga inga yezo signifie ni partout. Tozaka ba uti ko zo makangu. Bolandi ndeko wala moluba. Azo yebisa biloni. Ezangaité parce que baza ko vivre te sengo ezalité a lobby na bino nyoso ko yokoloba po mutazo musala fo mbeto nde futaye c'est dégueulasse mes frères et sœurs ah ba maman pour la bozo boya ko telema ba maman comité association ba maman viltanaise bosunga bo telema pasteur papi na mo Carmel na ake lâche bien maman sociale maman balabitike maman ya moto mochali mosimamite to bunde tumba to telema papa le frère na maman Clarisse to telema ba maman ba papa to s'organiser to se mobiliser comme un seul homme to bunde la mboka eza na besoin ya bitumba opération Jeanne d'Arc opération Zéro Rwandais to ko resir yango nini toza na makokite to panzali bipai na bipai toza komi lukela yango bazo boma biso égoïsme ezali guerre à leadership yo oza na ba moyen oza résistant oza combattant oza patriote benga bandeko no bazo bundela mboka bozo ba stratégie bozo ba mbako ba moyen tango tozo luka pe ko bunde tumba yo moko po yeba na makasi ozo boya ko associer baninga ngo bazo boma biso parce que bazo mon amour ezate to sangana mayele balama bokasi ezala ba oya koloba bazoloba ba oba kokitela se baza kokende ba oba kopesa bisolo baza kopesa tango zo pesa ko modiri yango te ko ima te po ezo ke losala mosala ko bunda yo zo modire Congo na yo lobi okofanda wapi outa wapi ozo finga Congo ozo modire bato ba osala mosala ya Congo ozo tchola mosala ya Congo oyebi valeur na yo te. Toi tu n'es pas français, tu n'es pas anglais, tu n'es pas allemand, tu es congolais. Toi kozo vivre na bamboka wana quoi kozo so ba nationalité mais origine na yo oya zolo ba wana parce que bazo nyo comme souffrance et le comment présalité nyonso mona mboka Félix Antoine Tshilombo loba lokuta lelo balinga basala biso scénario à procès moto abomaki Christian après avoir coupé sa ordre ba bomaye est-ce que batala ba yedika pa ba boma Christian ba yeka kocha ko bima a kocha bimi bokangie bola tseteni bobomi bango aya ko sutuka tango beti aluka ko répliquer ndenge nini moyeba ki bokosi mais est-ce que bokosi nzambe ndenge bozo lia na bokalisi ke boza bien te boza bato lokuta parce que bozo rendre compte et pas bato moko bazo fia kola kabino film chaque matin. Congo eza na besoin ya bakonzi ya malamu bakambe bala ndeko langa il y a pas de politiciens na congolais pena na Congo pena yeko tala likambo pena monyo ngabi mon mère de Bruno prompt rétablissement parce que en Autriche et donc na Congo pas politicien bazarate tout mibi a soif de pouvoir et on boka nini politique à Congo la bisara bino utana masano idéologie ezalité bana ba concept te ba yebité boni bi change boye boni ekobo politiko ndenge to ba ke kobo ya bekleze ya molimo yo soko vandi à 2 mois 3 mois te koto officiel caméra opesa ngambongo te na kimba on a komi fachi beto koto pas fachi la zute na longo la ke la SD koto la SD la zute la longo la ke la nouvelle là koto mais politique ni yo ko ça hein et tala banyama nde bazaka tanga boko bundele ko ndenge ni mibi ndeko na biso Mike Mukebai na prison za pena malamu te ezo sala passe pe ma ndeko na biso Mike Mukebai tilo la sambate ndeko na biso Mike Mukebai akufela ka pola ko ba bosolo tala le place komelie tala le ndeko bosolo na politique likolo ko lobela
Mboso bakangi chaîne na ye lelo ndeko avandi pola nini aliaka la scène na bango pola nini azalaka na bango pola nini akumisaka bango pola nini ayembelaka bango bomoni mabeto ozali koboya bino bapanzi sango bakomaka kotinda bino kofuta bino po bolobelaka ba individu na place olobela nation yo tombolaka mutu moko boy soka pesi yo mikwana 500 francs mukolo wana te ayebiso bolobela oyo mais tango makambo koyela o bango bakokima ta eloko basali Christian bakambi ekolo oyo sont des sanguinaires, des voleurs bali ba miyibi to bengaka détournement te miyibi batula lokuta tala pasi pe mwana moko ya moke papa moko anikeli mwana kechi kwa kele kelasi mwana wana ayibi yango nini etindi ayiba ngonza la sima ngo ba memela la police kabu ya chama video ya moke ya mwana moko ya mokende soki video lokola mona kangana kamupanisa kubatala kanga pala bamu akimba maman cher na ote ne video moko ya WhatsApp tala mwana likola njala aye ko yiba kechi mona ngomo ayiba mwana police alati mwela mama ko ya ngola na bila kotia video na abana mekie bakomo ko yiba pasi tala nzala ndeye komo ko yibisa bamu siko poto silisa makambo oyo eseke to sala ni tulungola Felix akita bokonzi meto kolongola ndenge ni bato bazoka pasi bango ala pe bazokele kosomba ya maboko ba diaspora ba oso wana Felix ba diaspora azala mpoto ba futa kela Kishasa mais apusa ipemela bino akosi bino biso pe o tozana makasi pe boyoka nya ko bundetumba toza komiyoka la te tolika bakumisi wa bima lokwa leader mende ko lango kozano na leadership te parce que oza motema be balobi moto oyo alingaza la mokonzi faza na mosali ya bato toyokana mo mokyo bozaka lango to tshaba mapinga o baza pe la besoin ko libérer mboka to bundala ba ko to bundala ba Rwanda de ko langa ko kasi to attaquer Rwanda toyoka ngoto kimisa ba américain za likamuke ene motema be la biso mo ba congolais to lingani te bilo ko kasi Traoré bo ko msalelo za ikapo bazaki ba mo fidèle tala ba Brazzaville mundele na kati entreprise afingi ba bengani mundele wala pe baza ko conduire ko kele ko tikele ba embelier au revoir mbote ya suka mais awe ko sala matin endi azobeta bato chinois azobeta bato ba chinois bazoteka to ke lo soma biloko ba chinois to boya biloko ba ndeko la biso congolais mauvaise foi congolais na teo biloko oyo ba missionnaire ba yela on évangile la mabe ko teya mapoko bongola na makasi okobongola po abiso to kotika koloba te timu kolo Felix akolongwa timu kolo to koboma ba Rwanda timu kolo Congo ko zo indépendance to kumisi nzambe to koloba boko intimider biso te pombo ke zo tambola mabe Felix za moloki ya Congo ami yebi ke na za na mission pe na zo ko katema lingi kotika te ali motema mabe po moto alingi ya solo ekolo ya kobenga bandeko moto alingi ekolo ya koloba ata na lokuku bande kolanga na zoko kate bosala lelo la koyamba te pola komina ngala soka kabu ya cha video poto sense tonga lelo na kosa yote Congo ala kasa Afrique ezaka mboka elaka mboko ezaka mono ezaka mboka ezaka na promesse na Zamba zaka na promesse malamu na mboko mais moto moko la muki asa koloba ete mboka ya Congo na mona kango mboka pasi Afrique ngana sepela kana yango te ngana linga tango boya ka mboka ya Congo ya mboka Congo eboya mais yo boya ka mboka Congo ba doso keluka misala pona ni ezalo kolo inaka moto me ozolanda ye peuple na Zambie sale po na kata bina yo longola maloba moko quelconque oyo moko bila kela kama pe na kata mokana notre peuple que to c'est peut-être biso sana likolo que te règne bien bokosi na yeya que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel mokano na ye sala mala likolo kwa na mabele peuple na Zambie to zela ka mokano na Zambie na kata mboka Congo tango zako la muka lobaka ke mabele oyo lokola butu inaki tongo etani na yebi ke tongo ekozala pona ngai mboko oyo kozala esengo pona ngai milobela kama kambi ya malamu pona mboko oyo mboko ezaka na tango mesi na Zambie na yebi ke mboko ya lanka te progrès zamba komema progrès pesengo pe tini ya bozambe ekoyeba koumea na kata bina yo église africaine na yebi ke kala mingi te ankase dépendance menangina te ya eloko moko bokanda Jean 3:16 yoka liloba na Nzambe ndenge eza koloba liloba na Nzambe eza koloba ete car Jean a aimé le monde il a donné son fils unique en fait qui croit en lui ne périsse jamais qu'il ait la vie éternelle lokola Nzambe alingaki mabele apesaki mwana moko alikita po te bao bakondimela ye areki ya patron po te bao bakondimela ye bakupo te kasi bazwa bomo ya seko
ebi poni yo linga kazambete yo ndimela Yesu malamu te na moni yo penzo linga kanda kwa nganga koza capable ya kosopa makila ya moninga oza capable ya kobebisa bato mais na kati église ezana moto moko ndima kosopa makila ne koloso tango mutusu yo kanisa kanda kwa nganga moko lulaka okanisa kibonganga eza mabe mais Yesu bayembaka ete nani monganga ya minganga nganga monene Yesu soza na miso akomona esengo eza pembeni na yo soza na miso ya komona esengo eza pembeni na yo pe kimi eza pembeni na yo baba makona ngelu mwana sikoyi okoza témoignage ya lite yo ete ya mine sikawo peuple na Nzambe yamba Yesu loka mokonzi mobeke nazela kotala kufa pe lisekwa na ye okomona bolamu na kata mokana Jérémie 33:3 iloba na Nzambe eza koloba ete invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses cachées yo la muki na tonga lelo na kata basusi est-ce que obeleli Nzambe bato ebele balinga komona miracle tongo etani butu eyindi eza sini ya kolakisa que il y a un Dieu qui existe eza na Nzambe oyo ayebaka pasi ya bato eza na Nzambe ya kamisio na mokolo ya lelo salaka moto ya mabondeli na nzela ya mabondeli pepe na Nzambe bondelaka tango oza kobondela talaka kobambeli sekwa na Yesu okomona bolamu inamoni yo linga bingo ke d'église olinga koyemba ete potolonga na makila na Yesu na kolokota est-ce que ozo comprendre valeur ya makila na kati ya bia moto peuple na Nzambe Lazare akufaki mais mokolo Yesu ayaki Marthe na Marie batali kolela balobi soki Jésus azalaki na esika oyo mais ndeko na nga Lazare akufi te mais ntango Jésus ayaki Jésus alobaki esika nini bakomi Lazare na ntongo lelo yo mwana elanga nayebi ntango mosusu na kati ya bina yo olobaka Nzambe alobaka yo te olobaka Nzambe ayokaka yo te Nzambe esika nini bakundi Lazare ntango balakisaki esika bakundaki Lazare Jésus alobaki sur Lazare sort Lazare abimaki na kati ya nkunda nayebi okufa na kati ya baprojet nayebi okufa na kati ya baprogramme mosusu esika ata naza na kati ya baraisonnement mais esika na yeso na tonga lelo Nzambe atindaki Moïse na kati ya mokanda exode na nzela koba ete kende bimisa peuple wana na kati ya esclavagisme na kati ya Egypte mema bango na mboka elaka esika na yeso mabele ya Kongo eza mboka elaka mpona kobanda lelo yo moto ozozo okazwa koyoka yo ande la service la baki lona koyamba te tosala analyse boyoka moto liboma oyo nini aza kolobala bino yoka valeur ya mboka mokongo soki moto liboma yebi valeur ya Kongo bongo yo. Merci na bilo nyoso bopesa biso matoi. Merci na bilo nyoso bozondima biso. Merci na bilo nyoso bozondima ko soutenir biso. Toza na besoin ya misolo. Micro la biso ezali ya kobeba. LED ezali ya kobeba. Boyebi ke biloko banyangala kato bazoya ko tekela biso ezali malamu te. Alors tozali na posa tosomba LED. Tozali na posa tosomba micro, tozali na posa ya bapile. Po ete tosala musala lolenge elongo bani. Merci na yanga mokonzi. Poisson qui biso pile moko micro et pour bêtiser toi na ba micro baike mais boye bibilo ko nga ba cheneuse ali singe katani o esali bo mais soki o sepela la biso ko benga biso pour to micro to zo LED to zo pile pe ya malonga et ko za malamba ba courir ezali te to ke le kotika kango na ba groupe et ko vanda et bomi yango donc ezali pas pe mawa to lingi bino mingi ba mama botelema assalamu alaikum na mama Jawa Bolimbisi Naba musulman nangai Guilo Mpinga, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na maman d'Angola la mokitele Florence Matondorido. Lik Makanaki prisonnier de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci Nakabouya l'homme puissant d'échange collectif. Merci et prompt rétablissement à Papa Dieu, directeur recherche et stratégie. Et pour papa Samuel, pareil mais nous sommes maman la jolie la Suisse d'Angola, maman Dolo, maman Samuel. Mais le bon sur papa et maman la Suisse, beauté les mains. Ma maman partout, vous allez la maman c'est de notre la France, la voix maman Bonibino, maman Chantal Tambila, Zamba Batele, vous allez bon bailler que vous télé ma bozonde à l'olé vous allez papa Michael. Tout bonde tombe à solo, l'équipe na biso, tout télé ma topé ça ma canne. C'est pour tant où ils allaient à libération, tant où ils allaient à Kodalate, tant où ils allaient à opération zéro Rwandais, tant où ils allaient biso. To sala ndenge ba Rwandais ba osala biso tant o esengeli to boma po ezali kambo ya koboma très malanga ke tant o ezali kambo kolala tende ko poso bazunga ba koboma nga soki bazo nani Israël andima yeke ba kokanga ibo bakatelo ko na yo parce que azakila bango metala po ba favoriser pouvoir na bango ba bimboso ko mundela bango na parlement yo wana ko na ndeba mais soka azakila bango elongo ata finga ki abale pe ko loba ba misusu. Est-ce que bakangaki yango to ali ko yebisa bilo mutu noso zo bunde tumba ya solo de kolangai koko jina to kota te na poule ya bakambi yo ko ce sont des très ba yepo la ko bomba mboka la patrie ou la mort nous vaincra prompt rétablissement na passe na il est assez ante live prompt rétablissement na de Bruno mon mère
na Autriche. Nzambe alekala kopambola biso nyonso botelema tobundela ekolo wa biso. La patrie ou la mort nous vaincront, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, ingeta, ingeta.